namo kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na bino nyonso to ba ebolinga ka maman Eliane Nitu na pesi no ba mbote ba ebre abarizenu. Maluka imoyo, j'espère que bolamuki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawa alamusi biso na makasi. Ka ane na loba ke kola lokola mukeza habitude te, ko passer journée eza habitude te, ko bima kozonga ndaku eza pe mo mesano te. Tango tolala ka toyeba ka te soki na tongo to kolamuka. Ka soki to lamuki ezali ka grâce ya Nzambe tata sali biso ka ngulu. Ba oba tiki biso toliki bango na eloko moko te. Mais lokwa toyaka na mukili mutu na tango na ye na ngonga na ye, tango pe tozonga ka pa ya Nzambe tata tango Nzambe azoka pe molimo, moto na moto azonga ka na mukolo na ye pe na ngonga na ye. Wana qui représenter ba condoléances nanga na libota ya mama abiso mama Odia Bolingo obiso soto yebi mama na biso bande ko sala biso ba théâtre auto bande ko benga ba théâtre de chez nous auto zala ki na 21 na biso nyonso toza ko bongama papa mama bana tovanya ensemble pour to kotala théâtre de chez nous. Alors malheur est frappé na kati ya libota na ye mama na biso mama Bolingo atisili kotika biso atika ki biso bon lelo toza lundi toza le 24 mars akufaki hier le 23 mars mais ngai comme toujours dans mes habitudes tant likambo yaka na yaka le premier jour te pona na yako sa nini na ya ko présenter ba condoléances na zela kananu après na ye ndenge na ye lelo mama Boli atika ki biso depuis le 23 mars lelo toza le 24 mars en tout cas na osala moi 30 secondes de silence pour na honorer mémoire ya mama Bolingo oyo abande ko sala théâtre de chez nous. Voilà, paix à son âme. Mama biso Bolingo asili kotika biso, mama Bolingo abelaki mwa tango mwa mulai, mama Bolingo akendaki bongo na mboka ya Maroc pona akende kozwa ba soin azwa traitement ya malamu. Kasi mutu bazobela ata mutu bazo traiter ye lobi ko utaka kapa ya Nzambe tata. Nzoto na biso batu ezalaka lokwa mutuka. Mutuko ko ko soma ngo lelo lobi après de mon embrayage bandi ko sala problème. Il faut zonga suna garage, embrayage salinga boy eza lokola nzoto na biso batu ko lamuka malamu na tongo na midjo bandi ko litoyi ezo sala yo pasi okoliko sani okende komona munganga okoyoka loboko ezo sala pasi donc lobiko muto abikisaka ezalaka Nzambe tata ata minganga basimbi biso ata bapesi traitement lokola Nzambe nde muto atchaka biso ana se amoyi soko amoni kengonga na ekoki azoka toujours molimo mwa na ye po ezonga na paradis esika oyo touta ndenge bible bana biso ke touta na mabele tokozonga pe kaka na mabele. Alors toutes mes condoléances na famille ya mama Bolingo oyo banda ko sala théâtre ba mama oyo ba sepelisa biso na eloko ba bengi théâtre de chez nous maboke bato oyo ba sepelisa biso na maboke otali mama Bolingo otali mama Alinga, otali mama Pembele, otali mama Makambo, otali mama Bipendu, otali ba mama Nzita, otali ba mama Monzele, oyo babandaki kosala biso eloko oyo babengi théâtre. Théâtre. Papa vandi, mama vandi, bana bo vandi bobandi kotala masano na télévision. Bazalaki na pudeur makasi. Okoyoka te na théâtre babake bache moi si zemi non oyoka te oyoka ke ndenge zaboye mwana na biso azana mokumba mais oya lelo bache zemi te alalaki na mobali te asalaki boye. En tout cas bravo l'artiste hein? Mama Boli asali musala mama oto tikeli ko reprocher ne loko moko te ke asali boye to azongisi boye kotala na ba mama na biso wana nyonso ba mama Bolingo ba mama Alinga ba mama Bipendu ba mama moko basali vraiment musala o esepesi biso eza lokola oya lelo te bato ya théâtre oya lelo théâtre lelo ça soit éducatif te ndenge zera ya kala non bato ya théâtre na kenda na Congo to vanya ensemble mama Bolingo mama Mindondo mama Alinga papa na biso Elombe papa Kwedi to vandi boza kolia bino nyonso tout ensemble ozomona ke Bolingo eza na kati ya bato oyo ensemble boza kolia bino nyonso tout okokotika vers na yo au déplacer se soulager pe ozongi mais ya lelo oyo tout a changé lelo oyo nana akoki ko se permettre que avanda na baninga
abanda azwa vers na etika nyonso lelo échanger na yango vraiment photo honorer mémoire ya mama ya biso mama na biso bolingo mama basepeli biso mingi na oyo etali théâtre oyo basali biso théâtre solo ya malonga bazaki okomona groupe salongo ezali groupe nzoyo ezali groupe boye bazaki toujours na kati ya bolingo pe na kati ya boyokani okoyoka koswana te ata soki baza na mwa baguerre froide na bango okoyeba te oyo eza cuisine interne mais oyo ya lelo ekomi théâtre lelo ekoma nango business ya lelo ekoma business théâtre lelo lelo ekoma ke groupe moko okufeli mutu groupe oyo ye groupe oyo ye groupe oyo ye leader oyo na leader oyo na oyo balobanaka te bokomona bavandi baza kovimba lokola bafarine baya kodongolana oyo azotala oyo azodongola ye oyo atali oyo adongoli oyo atali oyo adongoli oyo atali oyo adongoli siko na éducation nini message nini oyo bazotransmettre na biso oyo totalaka bango babengami baéducateur ya masse wana eza koéduke masse omona théâtre ya kala okomona mama bele azoloba na mobali na limemia okomona ata azotya mobali ne misapi boye kwedi nalobi na yo te okomona ata akwedi nalobi no nalingi boye te nalobi no na boye te okomona ke wi bozo kozwa éducation ovandi bozotala théâtre bozosepela bozozwa 1+. Okomona ke na théâtre bavandi mama bolingo basali bombanda na mama mabele bazosala bombanda mais mama mabele suka na ngwa ko yebisa mama bolingo yebi pona ni mobile no alinganga nga tala sekele yangoyo sekele wana bino tilelo botikala ko yebango te sekele wana esuka kaka na kati ya théâtre botikala ko yebango te ma yebisa ke sekele po a garder mobile na ya pesa ke sekele mais ya lelo te lelo oyo yo nalobi no mama na yo yokinga mama na fini mama na yo tatra fait après ba mi bengyo éducateur à masse non ce que ça na bato faut honorer mami moi na mama bolingo na Londres je te présente vraiment toutes mes condoléances de l'hypota mobimba Bible bi na circonstance yo to komisa nzambe mais ata to komisa nzambe ezaka pasi kobungisa toujours mutu na yo okoka souvent na été okomona ye lisusu te otikeli ko vivre na kati ya mutu to na kati ya motema otikeli ko vivre na ba souvenir vraiment esali biso pasi mingi famille du cœur bomoko mama ngai ba mama biso famille du cœur bomoko bango tout ba présenter ba condoléances na famille ya mama na biso mama bolingo ko bandana pour moi de mon cœur maman Eugénie Mongabi en tout cas pour moi présenter bango ba condoléances pour moi de mon cœur présenter bino ba condoléances notre infirmière maman Jackie Wasila a présenté ma condoléances na famille mamie chérie a présenté ma condoléances na famille maman Bolingo maman Deline maman secrétaire maman pasteur a présenté ma condoléances na famille maman Bolingo mamie Kadima sommet des sommets a présenté ma condoléances na famille ya maman Bolingo maman Mete nanga bata papa Edo Diawakana a présenté ma condoléances na famille maman Bolingo. Majolie Anderson a présenté ma condoléance na famille à maman Bolingo. Clarisse Kongolo a présenté ma condoléance na famille à maman Bolingo. Biso nyonso to présenté ma condoléance. Paka Lingomba. Paka na biso ya Lingomba. Maman Alice Ndombele a présenté ma condoléance. Maman Alice Ayoki pasi pour na liwa ya maman Bolingo. Mutomo alingaka liwa azala ate. Même Jésus-Christ sur la croix a boya ki liwa. A mon qui tellement passé après le Père que ta volonté soit faite. Wana na okende kola kisabino image moko to salanga na mama Bolingo eza moko teza ebele mais parmi ba image parmi ba émission oyo na sala na mama Bolingo lelo na préféré na tshela bino nano oyo moko botala ndenge nini oyo ngai mama ile anitu to solola kina mama Bolingo mama moko boboto mama moko aseka kane kaka ba mama ya biso oyo bazala ki soko bengiye
Maman nazoya. Pesanga mo interview to seulement muke. Akoya mama boko polele maman yaka. Na maman abiso pe à son âme maman. Oh là là, papa abiso ya matungi comment nani. Maman biso kina tolo. La maman abiso mutete. Maman Chako pe à son âme. Soko bengi kambala moko o se présenter zalinga yi maman Elia nitu mikolo nazana kongona maman yaka. Ba oya lelo ba koma ba tosima maman ba téléphone. C'est vrai que ngaba fongole la porte. Ba fongole la porte c'est vrai. Pour ba oya lelo penyo so wana mingi mingi pe la plupart na travailler na bango. Mais mingi koma ka to travailler $100. To sa mo libo kolamba libo kolamba bi faut $200 To sa mo émission oyebi ki na sala maquillage na sa lokoso. Oh, tant mususu ko senga te. Po mutu ye moko. Ayebi ke non, na su muto 30 minutes na ye. Na ko pese ma ya komela. Me ba oya lelo, mama eke na mama e. Ba oya lelo. O kana zaka na lemba. Tinelang express et pour soto sali ofutanga $100. Me ba mama abiso baki ba senga ata. Ba senga rati ngala kina senga sarata 4. Nazu mama boli na chewana, nazu mama pembele na chewana, nazu mama alinga na chewana, mama bipendo na che tovani. Okoyo kata moko te opesa ngambongo sala. Mais yo moko na bomoto ebite, tovani na sa moi. Malgré so biloko bolie, mais suka na mo bikete, mama auza transport kanisele me ba oya lelo nyoso e koma mbongo. Théâtre lelo koma business. So batalite na ba théâtre na bango ya ba ivoirien, batalite ba théâtre ya ba Nigérien ba balusi on a lingala ale au théâtre soko tali penza ko mona penza ke ba condoléances muso te ki pepe matiti langolaise ba kina présenter ba condoléances au fait ba to balinga maman Elia nitu oyo ba mona ki ba benga ebele maman nitu monite maman bolia tiki biso maman bolingwa tiki biso maman bolingwa kufi maman bolingwa kufi na yebisa bango problème ezate na sina yebike maman bolingwa kufi et vous présenter ba condoléances ya ngona présenter ba condoléances na libota mobimba bato nyonso balingaka maman Elia nitu ba présenter ba condoléances na bango na libota ya maman boli na yango nazokende kochela bino image moko parmi ba image o na poni poke to kotala maman boli tango azaki na bomoi ndenga bande ko seka ndenga bande ko solola ndenge azalaki totala nanu maman boli. Voilà, en tout cas quand de babaka na lopoto que l'artiste ne meurt jamais. Wana to uti bon kotala maman boli boyoki makambo oya lobi ndeka babake l'artiste ne meurt jamais, ce qui fait que ba image nzota mama boli ekei kasi ba image tope koloba na ye ndenga bande koloba ndenga bande koseka na kanisi bo retrouver lisusu na kati ya image oyo bo uti kotala soko tala émission nanga ekezamba no liboso na osenga na o s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer le cloche de notification pour que ça notifier à chaque fois que to côté sous émission esika na kati ya chaîne biso. Merci beaucoup ndebo disposata na bino pona kotala to pona koyoka wa bino maman Eliane Nitu. Qui Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusa kumuna. Nzamba nube chanel bana betu. Bonne journée. En tout cas, famille, bozala vraiment na motema makasi, to uta na mabele, to kozonga pe kaka na mabele, paix à l'âme de notre maman Odia Polingo. Allô, bonjour, c'est moi qui va maman, papa, et monsieur pour le mariage ensemble, suivant maman Eliane. Merci d'avoir surtout pour le mariage. Merci d'avoir surtout pour une femme à la maison, émission culinaire, où est-ce qu'on a pour le mariage. Surtout, merci d'avoir surtout pour le cassette et décoration, la providence. Merci d'avoir marié Nanga Banda, la Banda, il est le 10 ans d'expérience, 10 ans d'existence, 10 ans de succès. En tout cas, merci on a pu se marier na PCP na battu marié na ya 2019. On va se battre pour arrêter ma date na bango na PCP. En tout cas, merci belé. Nzambe apangola bino nzambe tata nzambe kalusa ko mnaninga kaka na misana ko bokela bino ba benediction na kai. Nazaka na kata muka Kinshasa na yesu ki bino bola na katila mate na sa perte na saka biso ko la mate bola na kata ko mili ya to saka ni ko ba. Netile. Amana na RTNC na ko yebsa na Jérôme Moli abalo c'est bon mon activité. Voilà, tout ça
préparons pour le mariage, je dis émission moi en famille, émission très très éducative. Et ça, ma camusson, la bande, la cabane, les pour ma maman, nous aimons quand tu donnes des conseils. Et dans la émission, nous sommes dans le Nabé, la cabatoto partagée, pour nous qui n'avons pas Castarama, Kanesinaï. Donc, voilà, la maman de la maté, les moments qui émission, on te conseille la maman, avec la maman, émission, on s'en a maman, c'est parce que, dans ce qui m'a c'est toujours, mon connu, quand on dit qu'il n'a pas sa perte, voilà, on a un ba même botalaka makamoya mulato te papa de boss pour ça fait comme jamais moi de ça fait comme jamais bana leyo karabwe. Alors sans plus tarder le luna avec maman Bolingo c'est pour la toute première fois à passer dans l'émission il y a préparé pour le mariage maman Bolingo et bien malamo aza parmi maman obasala ka fierté ya mwana na maman obasala des autres na katia émission na katia groupe salon bonjour maman Bolingo na yibi kana koma maman Bolingo mena ko se présenter vraiment yo mo bima na bato bazotala on ba ko bozota la déjà ayebi komona obolingo komona musa ebite ya luka bazota la yo ayebi komona bolingo komona mususu ayebi te donc ce qui se présenter tout les en tout cas on a parlé nyonso balanda kangai o bazola nango pe akate kombo na ngai ndonga lelo bazali ondia kama kumba mariko comme tu vas jouer dans la commune de les batailles, est-ce que tu as un cœur plein d'amour? Sans pour autant me vanter, na koloba te bolingo nazalaka na bato mosusu oyo baza libanda oyo bakoki kotelani baza ebele nde yango wana ngai moko te lelingo na bake nde parce que omwana eyaki nango mpe pamba te omoni naye kokuta bamikolo na kati ya salongo na leo wana bavandi balobi jete nazi na bango no mama oja aye bokende bolala bokanisa kombo nini tokokopesa esalaki un peu très vite. C'est le défunt Matona moi bébé baoyo bazana naja yene mo ayaki atango to komi to banda ya le directeur ngana zana kombo na pesa en tout cas, ça s'appelle Maman Boli. Maman Boli, on sait combien d'années dans l'enfant dans la télé? Comme le Bangaï n'a été vu, Maman Boli, on va aller. Il y a seul. Maman Boli, on va aller. C'est une dingue le Bénanga, puis quand on a pourquoi je dis là, c'est ça? Pourquoi je dis ok. Ghana, et là, on dit qu'il y a madame pour une salle pour musala oyo ya théâtre mpona kobanela nango bato mosusu omona bango eza mosala moko ya kosekela bamosusu mpe ozwaka baqualificatif ebele omona bino balumba surtout na kote ya bato omona bino bato moko bazaka mayele te tout ça mais mpona ngai mosala oyo nga nasali esilinga na makambo makambo ebele oyo etali ndenge ya evangeli ndenge mpe mosala oyo ya kosala tusa théâtre eyaprendre nga donc basouvenir ezali ya mingi oyo nakovanda te na mosala ya théâtre oyo esili mpo lelo bayeba lelo yokoki ntango nakozonga nakolinga nazalaka na mosala amoni afe bibien nakolinga nazalaka mosala mbayebibi mama boye
Maman Boli n'a pas payé. Maman Boli, mais moi, quand il émission pour nous pour le mariage, il y a une émission pour papa, maman, maintenant, bah, tu vas là, dans le bala, ou bien au tech, on va se rater la carte, on va le bala. On arrive à une femme à la maison. Une femme à la maison, les amis, quand on va là, donc on commence à la négocier la carte, on va le bala. Mais, on a les deux pour ça, une femme à la maison, pour ça, la femme pour le mariage, on a dit au solo, là, pour expliquer, ma maman est à Balou, ça, maman, vous avez 100% de la Belgique, comme ça, la carte. Non, 100%. Bah, maman, Balou, pas à la canne. Comportement ya ba maman baluba pour ba maman baluba mingi ya si fona na changer ya pas na ba maman baluba mingi ba na débat na ba mo bani baba la basi ya bikolo mosusu ba na kaka baba la basi ya ba ce qui moi na mobali abali mo sa bikolo mosusu moi maman baluba abali ko fina amona ko ne ko tantani ya ko nkulu nkwe ya bandi ya ko pourquoi ce caractère de la famille na ba moi je dirais ceci. Caractère on a Zali kaka na maman balubati. Bango baza pour ma bien caractère. Oui, mais na ndenge siko je sais comment on fait. Oui, 100%. Ah yo kaka na mais na accent on va na accent na yo. Na accent na yo. Te yanga ina edite ko ya yo kana ya mujima ikana ya ngao ya mujima ikasasa ya kisasa ya kisasa ya ngati ya mujima ikana donc pour dire que kaka ba mama baluba bakaka oui ezali na ndenge ya ba makambo oyo tozomona tango mwana na ngai soko abali ekolo mosusu ya mobali to ya mwasi bana basi bokipaka tata bale ekolo mosusu me bana na bino ya mibali bokipaka mingi te bana basi ekolo mosusu mpona nini eza kompiteni ya mibeko to mizali ya bokoko na biso ntango mosusu okokende kokuta yango epai yo kokende eloko wana ekutisaka bana mibali mingi na kati ya bandenda me bambebe wana oyo ntango mosusu nde baya kolandela yo te po abalaki ekolo mosusu ekolo wana respectaki ete yango wana ntango mosusu aye kokufa ubie akende kobota bana boyeba donc mwa mikakatano wana eyaka sur wana nde yango wana nazomona ekolo na ekolo mpe ezalaka na eloko yango mpona nini okikeli eza na mosusu mpe bakipaka mais sur en général mwana mobali akende kobala eloko ekolo mosusu na mama moyiba soko aboyi aboyaka sur base ya babiloko wana po ekolo mosusu ekoyeba korespecte oyo ayebi mais cela dépend aussi de l'éducation. Il faut bien que tu commences déjà ça. Il faut que tu commences à faire des avancées économiques. Il faut nous rassurer. Les gens nous savent que c'est ma place. On nous casse pas que moi, on a pas voyagé pour y aller on a famille. À s'intégrer pour la catia. Na nini apota na kati ekolo na bi. On a pas correspondre. Oh. Biloko mosusu oyo eza respecte na baluba ata mosusu ekolo mosusu eza respecte oyo ekoko ya kocreye problème par après na kati ya mariage ya bango neti biso mingi tozalaka na bacibao tusa oyo ezaliki ekolo mosusu ekipaka nango mais lokola ezalaka mwa eloko moko ezalaka na kati ya ekolo na biso nakoloba kaka te botama nango kwa o mibeko boye oyo kote mosusu bakorespecte mwasi soko aye ikosala boye ikozala boye osala boye éducation wana oyo bakopesa ye epai na bango tisa ye na mais ya koya na oyo ya bango oyo eza koconcorde na oyo ya kasai donc biloko wana ezopesa biso bambeba ebele ezopesa cela ne veut pas nalobi bongo ezali te te bakoki kobalana te bakobalana na bango mais ezali sikoyo mutu na mutu ntango yo ozokende kobala oyeba koasime bapuro baconséquence mosusu eyaka na banka ya mbeba wana ekoti oyeba ndenge nini donc bamama baluka bazalaka mpo na ngai mpe mama mosuba na ozalaka po strict bongo mpona korespecte oyo ezali te itunze tradition
Là, n'empêche pas que même au bal pour le Voilà, en tout cas, quand on a le pote que l'artiste ne meurt jamais. On a tout bon côté là, Mama Boli, boyo qui m'a comme oya lobby, n'est qu'à que l'artiste ne meurt jamais. Ce qui fait que ba image, nous autres Mama Boli et qui kasi ba image tope koloba na ye nenga bande koloba nenga bande koseka na kanisi bo retrouver lisusu na kati image oyo bo uti kotala so kotala émission nga et que zamba no liboso na osenga na o s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer le cloche de notification pour que ça notifier à chaque fois que to kote sur émission sika na kati ya chaîne biso. Merci beaucoup nde bo disposateur na bino pona kotala to pona koyoka wa bino maman Eliane Nitu qui dit vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusa kumuna. Nzamba no beshanel bana betu. Bonne journée. En tout cas, famille, bozala vraiment na motema makasi, to uta na mabele, to kozonga pe kaka na mabele. Paix à l'âme de notre maman Odia Polingo. Utengeta nama